Bonjour, bonsoir, ça dépend heure à laquelle vous allez suivre la danoise. Bambote ebele bisika biso bizubino boboto bondeko na bandeko na biso vraiment bon déjeuner na biso ya tongo nyonso bandeko na nga ba bon déjeuner ba yenge na bandeko na biso bundu ya Congo na et puis na église ya PV ya Longo boboto bondeko na bandeko na biso église catholique. Bonjour, bonjour, bonsoir, bonsoir. Ça dépend heure à laquelle au Landangai. En tout cas, Kimia na mabota. Et puis, pas shalom na ba homme de Dieu, ba chantre de l'éternel. Et puis, toké lo anomba on a dit comme ça, ba musulman, ba salam alaikum. Respect. Tout ça toujours na ba chef coutumier na biso. Voilà. Bande konanga, bino boye bi ezali bon déjeuner. Ndenge toya kanango na tongo tongo. Pona to solola. Na bon déjeuner et ça la kitoko makasi. Voilà. Bandeko nanga pa mama pa tata bandeko na bon déjeuner à lelo tozali ko solola na mibali oyo bazaba insensé ba mibali oyo ba fingaka basi na bango après divorce ba mibali oyo ba bimisaka bosoto nyonso ya mwasi après divorce yango na ye na muna tongo ya lelo tobetela yango mwasi te. Vraiment, ba maman, beau partager émission oyo, ba papa bayoka, et puis ba maman, o nyoso boboti bana mibali, boye bandenge nini ya ko conseiller bana na pino ya mibali, parce que éducation ya mwana e banda kananda kuna bango, éducation ya mwana bakenda kozwa yango na école te, bakenda kozwa yango na babengi nini na YouTube te, bazwa kango na football te, mais éducation base e banda kananda ko. Après école Baxindambu, quartier Baxindambu, fréquentation na ye pas qui ko sala pe ako bakisa mo éducation mo discipline mo boy mais base il faut ça déjà bien faite na kati ya ndako yango ba maman toye pona to sola moi 15 minutes na biso na likambo o etalaka éducation ya bana mibali après divorce bande konanga ezali pasi na mawa ndenge komona bana mibali ebele après divorce na mwasi na ye en tout cas bande onanga avant na kota yango tokoki kolobela eloko babengi divorce moko te esepelisa bato mibale ndenge bovandaki moko ka moto ayaka azalaka alobaki ngai na tie nanga na se nalingi so to continuer te moko mosusu esalaka ye pasi makasi oyo baboyi ye esalaka pasi lobaki obandei kozela yango ezala bato mosusu bazelaka divorce abinga na koprononce te na ozelaka mobali yo mokolo okende na ye nga na lusalaka bakanai mpona kima donc mais mutu oyo pe akoki mpe koya koloba noke antuka ngai nake na nga yo sepeli mais ye wana akei aza na pasi akei kaka malgré ye parce que esika moko te eza pasi ke bongo na peza divorce bazoso basepeli tosepeli tokabwana motu na motu akei ekozala ba pourcentage ata ba 2% na population mais nyonso tu elekaka ke moko azala na pasi alors yo motu oyoki pasi wana ou bien par exemple toke musika te tolobela lelo neti divorce ya toloba séparation ya Karine na mobali na ye Tigre moto aboyaki Karine ezali Tigre. Il fallait que tu aies Karine de Moutakom Kobimsa, Moutakala et Tigre, à comme Kolaksaba Kaleson et Tobo ite, au Koloba, au Kofinga, mais vous avez su, Timoko, oh, ils étaient blessés, Moninga. Mais l'autre, comme on a dit, Mobile Moutazoya, Kobimsa, Bosoto, moi aussi. Tolongo Kuna Toye, en Boka Nabiso. Bon, mon équipe de mission, mon Salaki. Ndeko moi si, Babimisi Moutakala nae, et pas un nani, et pas un mobile Yazana et Siko. Abimisi mutakala na ye botala niveau mais azana ye asali pe bodio komona boyena boy abimisi mutakala na ye na ndenge mutakala euti pa ba ex copain mususu pe azu mutakala tindeli mobali ya ndako moi ça mozo sala le fundo tala ndenge na bande obima na ye pas zui sans maîtrise okaboni kuna moi sina no bien te okamati o publier mutakala siko bani ko regretter ni bandi ko mibali. Est-ce que c'est vraiment normal? Moi, si on vend plus de 6 mois, une année, 2 ans, 3 ans. Tant que Bokabwani azala mno sol, asokola kate. Bandi kunangai.
mutu pena nzamba sali na mokili oyo awa na kati ya poto avant di pena 2 jours 3 jours ekolekisa pe mokolo moko eza normal bandeko ekoki kolekisa mokolo moko oza pena dépasser olekaki wana olamuki banda na tongo osalisali boye papa oyoki do pe pungi oza do pe femme seule olali na pe bon eza nango ebele pe basala na bango elakisaki moto wana aza sali te. Est-ce que ça na loi ni yango na Bible place ni balobi ke moto fa sokola chaque jour ba komeli en ouais pona ke soki lelo moto abaya sokoli te ou bien lobi kuna ekomi alinga ko sokola te ay muno koneza na solo ya kufanya ka bashinga aza boyaya soki moto azobima solo yo mobali osani faut encourager boke koluka ba médecin bilo bokati ko brosser minu ndeko lubaka faut brosser bien osali boye nde muno ko esila solo non mino comme ça bimaka solo uta na kacha libumu ezala ba problème yango tango zo respirer zo bimisa solo soki solo wana dès le début au senti que mobali wana za na solo moi ça za na solo boya et directement sur za mutankele mais soki solo wana eye tango zaki déjà na relation cela veut dire que ndeko mobali bien ndeko moi ça tomber malade luka médecin comment tango kabana olingi neti batum suba linga ete ke ebo ke dekuna te abimaka solo masoko bimaka mai azaboye bandeko na mibali arrêtez ça. Arrêtez les choses comme ça. Surtout, mususu bena mona mama ya bana na yo. Tu t'en fous même de l'éducation ya bana. Obi je m'en fous. Aploko la boinga na bena tina bana wana te. Oh bandi ko finga na mama bana wana. Toi tu crois que mama bana wana ba olinga yo? Allez lobi yo mtel boso ya mama na kima na bana apesa bango éducation mabe tala lelo junior akomi azobeta na Manchester baba azobeta na suki na premier niveau soki lo ni bolobaka allez lelo obani kolinga oliambonga junior papa yo mokati mwana ni kolinga bafinga mama na ye biso matomi mabana na kati ya libungu to tambola na ye 9 mois ozolala na ye ozolia na ye ozolamuka na ye et puis obimisie na mokili allez yo kanti papa ba junior wana kolinga yo parce que yo oyeka la pono kosa makambo ke mama bino zaki ndumba ata mama za na ndumba mwana olinga mama na ebongo na kuti na mokili mama na maza ndumba na osani yo na oboya mama na ngapo na za ndumba na oboya mama na ngapo na yibi ata mama kende ko yiba bakangiye bachata na boloko mwana oboya mama nite azoka saki akiona ketika mama bloko olia. Alors arrêtez la communauté na biso bande ko mibali okabwani na mwasi okomi ko finga ye obandi ko insulter ye obandi ko sala n'importe quoi eza malamu te bande ko doza na se sous le baoba moko pati moko pa café eleka tokos na ninga mukiete mai ebele bomela na bino ya yanga pe na omela oyanga lelo na tongo eza chia voilà tomelaka yango pona ko équilibrer sucre na nzoto ko équilibrer tension ko kitisa ba poids na nzoto na biso esumaka malamu eza chia osangisi na mai na yo otie na miel na kati otie na citron voilà omeli mwa kopo no boye na tongo pepele journée bongi na ndenge mokete béton nzala pe oyoka momilité. Comme la mope qui mbangu bota ainsi na meli plus de moitié kito ma casse bande konanga ezalaka bon déjeuner to memango mulaite c'était juste côté les mela et puis surtout ba maman n'encouragez pas s'il vous plaît ba youtubeurs n'encouragez pas mobali azobenga yo pona ko sambwisa ndeko mwasi bomona ki ngata na zwe émission ba sambwisi ndeko mwasi mena yaki na condamné bana mibali wana mwana mobali wana bani ko menacenga abo mangai atinelinga ba nazala ba testo na e na sina l'action na police ki akochanga pau kutu police aye ko détecter que les garçons là on nga menacenga nzoka ne azana
na nini na aza na dossier na police alingaki violé mwana 13 ans. Bozo mona déjà mobali oyo azosala babiloko ya ndenge wana kosambwisa mwasi kofinga mwasi boyebake na mutu na ye aza na problème parce que mobali aza normal akosala ngo te. Même mobali okabwani na premier mwasi okozwa mwasi ya mibale oko jamais koyebisa mwasi wana babétise nyonso elekaki na ndako na yo. Bato ba mibali ebele bazo regretter yebake mwasi aza na ndako ako répéter la même chose et puis un jour akofinga osali ka faute moke makambo yebisa nga na moni ke mwasi wana azaki na raison. Ndenge mope na mwasi okabwani na mobali okipa mobali mususu na kutu mobali ngazaki na ndoki alingaka simba kisi azalaki boye yaya kutu boye kutu mobali ngazaki solo yaya. Un jour soko salika moindre erreur mobali aloba mobali mwasi ngazaki mobali ngazaki na raison oza makambo mabe. Bandi kunangeza pasi na mawa. Bokeba na mibali oyo bayaka kobetela bino ba passé ya basi na bango. Mwasi na ngana saki kindumba azalaki boye na boye. Yo pozo njima. Bo sepeli pe. Boko mpe ko interroger mobali yango. Ya solo, azali munoko solo, est-ce que banda osokola? Est-ce que salaki boye? Bozo sepela. Tout ça les mensonges. Mobile abani ko kosa na makambo. Bongo ye moko. Boza sireke atikala kata ko petete. Nanda ko solo bimaka. Akenda kata toilette te. Ba mibali musuku ta ke toilette a bosani ko chasser mai. Bazala ke belé. Ba mibali musuku to komona ba kake zotika na ba caleçon. Eza ba biloko moko normal. Mais jamais okoki koya kosala kobimisa mabe ya ndeko na o parce que bozaki pe na ba bon moment parce que eza so bozana bon moment na mutu te nanya kolinga longola kaleso botika la nu personne bolala ki mbetu moko bandeko mibali arrêtez ko insulter ndeko mwasi ou bien ko panza esango koloba partout après divorce oyebi lobi na yote. Tansu Nzambe atanga maiki boko zongana. Boni ebele bakabwana après des années, bamso après 10 ans, bamso après 5 ans, bamso après 3 ans, bazongani. Koza la presse ya kofinga muninga te so bokabwani. Koza la presse ya kofinga na relation nyonso, même les relations d'amitié ki camarade. Koza la presse te ya kobimisa ba secret muninga ya kofinga muninga. Kolata komba muninga na nzoto te. Ba youtubers mususu do émission nyonso tu pona ba yoka ye fo bandolata ba kombo abatu. Otanga ba kombo abatu ye kutu boye ofinga kabana. Tant que yo mokutu mwana malunga azate. Mwana te ozo kokate ba msukutu ko banda ya akokata ko bengisa nzinzi te. Bana ba yaka te loko te mais ozana be mission ko finga. Bokabwani na mutu kabwana na relation nyonso. Pourquoi tu dois commencer à insulter mutu? Pona yo za nani? Kofinga ba famille, kofinga batu, olamuki émission nyonso tu. Est-ce que oza normal? Na yope partout kokende otongaka mobali na obokabwana. Eza normalité? Ndeko mobali po kabwani na mwasi na yo. Koloba moi je ne sais pas. La séparation et ça n'aura toujours pas si. Mais, et simbité, beaucoup de sali chemin na ye. L'autre, na Abraham, baswani na nzela, ba travailler na bango, baswani. Plus l'autre a kenda, mona makam na ye. Plus Abraham a kenda, boyoka na Bible, Abraham anda obeta erno soli solo, soki ya l'autre. Non. Mais na yebite, na communauté na biso, soki muta boyo, comme ngambo. Muto okutu bomona na te. Camarade au mona été kaka na ba YouTube na banzela olatiye bo séparation et comme il kamuke opesi e combo obani obenga obani kofinga. Est-ce que oza mutu bi oza makako ou oza crocodile oza mutu oza normalité? Et puis tant bo finga ka tu te rends pas compte que obota te emso obota mona moko la par hasard et puis obote tant musu obote tant musu te mais obote na tata na yo. Obote na mwana na tata na yo. Mais olingi olio vanda nye osenga miséricorde ya Nzambe te. Yo zo lakisa ki gros do.
obandi kofinga baninga eza normal te. Séparation eza pasi mais mutu na mutu asala chemin na ye. On ne peut pas encourager biloko andenge wana communauté. Tela biloko toko telemela butu na moi. Ya ndenge wana koya kolobela yango. Toko peksa mutu akota YouTube te. Impoli akokota YouTube, mutu malama akokota YouTube. Mais eloko ndeto ozali ke minoko na biso nde il faut elobaka. Au lieu de ça, l'action, il y a aucun funda dans tribunal, il y a aucun de gauche, aucun de droite, non. On doit koloba jusqu'à ce que bat boyoka. Ba pasteur ba lembate. Malgré tout ça, la masumo, to pasteur a lembate te ya kaka. Yesu masi a lembaki ten tina cruise azote ya kaka. Biso pe to lembate, atam to ça la mabena etalié. Mais biso to loba kaka. Ozo continuer ko finga biso to te ya yo kaka. So to te yo na silence te, to vandi to ye to boake liope. Bombe na yo, uyambi yango. Voilà, bandeko nanga, na komi nanga na suka, pona bon déjeuner ya lelo, mais bandeko mibali, oboya ni na mwasi, zala na maîtrise, surtout so bobota ki, pona intérêt ya bana, ata soki bobota ki te, pona intérêt na yo moko, pona ngai la danoise mobali oyo aye koyebisanga ke azo finga mwasi na epananga na obima na yote. Je vous l'ai dit, pona yebi ke un jour au salier au salanga et loko mo rezo garantir te ke yo nanga to revivre relation ya libela ti moko akufi lokuta. Alors il faut faire attention. À bon attendeur sali, ba bonne journée bisika bizubino nzamba lola ba ko pambola la journée lelo ba onyo so bazo kene musala lokolanga pe nazo kene musala bon travail bino ba tibotika na ndako journée kitoko pe en tout cas ba o ba ketika bana na ba classe tant bokozonga bolande émission surtout beau partager beau aimer émission et rozala bien olingi ko contacter la danoise OK na 0044 74 59 62 52 17 aux Zwangai, surtout pour le site des rencontres Live Together, et site des rencontres pour la solitude dans la société, la jalousie dans la société, Luka Mobali Oyayomoko, Ozana Kimia, Luka Mwasi Oyayomoko Ozana Kimia, au contacter dans la danoise, au komisi Kombo Nayo, et puis Malembe, des Zamba au Sungabiso, aux Mwasi, aux Mobali, au Sepela Nae. Inscription ezaka toujours gratuit, voilà, mais ba frais moko e yaka nakati benga oyoka nyosoto Zambe a pambola bino. Bonne journée malamu, bye bisous.